Oko fete kitoko ndenge nini momo za na mutu na morgue. Tika na pesa na libota na nzambe mbote ko papa. Momo za na mutu na morgue ko fete kitoko koma. Kokoti sa fete te sika fete ezate. Et bon temps ina obina kingaka te zalaini. Yo kendete. Papa na sobo ya nde loko wana. Mais c'est une question papa, c'est mon émission. On a pesa libota na nzambe mbote te pona makambo kingakati. S'il te plaît, banana salutation. Ma besoki na moment où tozo sepela tozo bina to perdre conscience to bosani ke toza na mutu na morgue petango to silisi ko bina to bosani ko sala même programme ya ko bimisa ebembe pe ya kokunda yango wana nde to komi ba nyama. Donc si je comprends bien vous partagez avis moko na ba comédien et non ke bana ya poto. Non. Bana poto baza bandeko na biso. Nani o bana pululu akufi alobi ke nanu ache mai na munoko te. Que ça soit biso nyonso to lo bana bana poto. CGTV, CGTV, maman, CGTV, papa, Michel Mayabou, CGTV, CGTV, Africa, CGTV, Europa. Ba émission ya kitoko culturel, politique, religieuse. CGTV, maman, papa. À la vitesse de la vie, à la vitesse de l'intelligence, à la vitesse de la sagesse. C'est Congo Gold Télévision. Excellent week-end à vous tous qui nous suivent partout dans le monde. Émission Côte à vendredi. Et Zabion Wapimeti. Début à vendredi déjà. Tout passé week-end qui tourne à Bango à vendredi. Et là, je tiens à saluer mon vieux héritier Mvouki, la crèche. Big salutations à vous. Meilleurs vœux. Bonne année 2020. Que cette année soit une année de bénédiction, une année de prospérité à vous tous qui nous suivez partout dans le monde à travers cette grande chaîne Owapi. Je suis Zebede Makaya à Kutagawa. L'actualité est dominée dans l'Iwaya Chiko Pululu. Il y a le 23 décembre, c'était à 3h du matin. Chiko Pululu, Atika Kibiso, vraiment triste nouvelle. Et Zanakati artiste et comédien. Là, c'est pourquoi je suis avec Pasteur Ité Akanda. Avec lui, nous allons parler de Chiko Pululu et surtout de Mikolo na niveau YouTube. Aussi, un peu d'artiste et comédien. Parce que moi, déjà, vous avez fait Katina Bango avant comme pasteur. Bonjour, Pasteur Ité Akanda. Oui, bonjour. Ça va? Oui, ça va un peu, ou bien ça va moins bien. Vous faites qui togo mozolo bate? Non. Oko fete kitoko ndenge nini momo za na mutu na morgue. Tika na pesa na libota na nzambe mbote ko papa. Momo za na mutu na morgue ko fete kitoko koma. Kokoti sa fete te sika fete ezate. Et bon temps ina obina kingaka te zalaini. Yo kendete. Papa na sobo ya nde loko wana. Mais c'est une question papa, c'est mon émission. On a pesa libota na nzambe mbote te pona makambo kingakati. S'il te plaît, banana salutation alors. C'est que ngana fani na bande de Banda salutation, s'il vous plaît. Nakokaka menace boyete hein. Nzamba limbisa ngai. Nakokaka menace te. Banda na salutation pasteur. Omoni nengo bandi maboko suka pe mabe. Ozalaka musala nzambe kolakela batu boyete mabe na ndenge nini? Faut luka kimia na batu ti. Olingo luka kimia te na batu. Tozala na nécropole ngana yo na deuxième année Marie Misamu. Oloba fort. Oloba trop. Au télémena baninga no tuba pasteur. C'était dit à quoi? Na pesi bino mbote. Tata pambola biso. Lokola toyekola ki pe to vanda ki na bande de l'école. Photo la Sabino Peke, quand même tous les intellectuels, où est la télévision, ba konti bazolanda, ba to ndenge na ndenge, ba na poto bazolanda, photo pesa pembote, kulutu bazolanda, héritier Mvouki, photo pesa mbote, ego pesa kitoko. Déjà pesa mbote papa. Tata pambola biso. Merci pour la confiance.
na tikalanga moko na mboka obo pesa confiance na lobaki pe bokozala jamais déçu par rapport ya confiance au bino bozo pesa nga à tout moment au moni tango ba pesi yo confiance eza lokola ba memisio mukumba to pe mboka na mutu mboka o ba memisi nga eza nation mobimba Congo eza munene na betaka CTP na lobaka Kinshasa eza Congo te kasi Congo eza munene. Merci pour la confiance, merci pour na ba union so na zwa temps ko sambela po na bino, merci pour na batu nyonso o bozo lele pa na nga pasteur, merci pour na ba problème ezo na ngamba ba musicien na ngamba ba pasteur na ngamba ba comédien bozo pesa nga confiance pour na pesa solution. Tata na nga ya likolo apambola bino. Tata likolo apambola bino. Laissez-moi vous signaler que nous sommes à l'espace Les Jumelles 2 chez Francisca Diata. Oui, bango. Francisca Diata et La Rosée Diata. C'est sur Oshwe, en face kaka ya lopango ba kofilo midi na Oshwe 52. En face kaka oza chez Les Jumelles. Pasteur était à Kanda pour nous la morgue. Lelo oyo actualité zali dominé na ba injure ya ba artiste comédien. Et comme guerre bane poto na ba artiste comédien. Bana poto bazali contre invitation il y a notre première dame honoraire madame Marie-Olive Lembe à qui j'ai dit déjà bonjour maman Olive Lembe invité qui artiste et comédien. Chose étonnante, l'invitation à madame Olive Lembe est avant. Même pour lui elle est invité. OK? Est-ce que ceux qui ne fait inviter moi quoi Koufi. Fête mariage ba annulé en auto fête anniversaire ba annulé on peut inviter moi quoi Koufi. Bako nilé yango te. Lokola toza mikolo toza na conscience même toza na kati ya feti conscience eza ko interpeller biso ke na morgue moko na biso aza na matanga mabesoki na moment o tozo sepela tozo bina to perdre conscience to bosani ke toza na mutu na morgue petango to silisi ko bina to bosani ko sala même programme ya ko bimisa ebembe pe ya ko kunda yango wana nde to komi ba nyama mais lokola bo moto kati na biso ezalaki to yebi nini o eza kati na biso mais loko na zobo ya donc si je comprends bien vous partagez avis moko na ba comédien et non ke ba na poto non bana poto baza bandeko na biso nani o bana pululu akufi alobi ke nanu ache mai na munoko te que ça soit bisonio soto le banaba na poto nani o bana pululu akufi alobi ete nga bana pululu akufa na kendaka lisu musala te nani o akotelema lokola mwana poto aloba ke bana pululu akufa ya salaka musala te aliaka te avant de sika moko akati même kovo ndenge ezalaki na ntango akala afani na mabele alobi ete ngali wa pululu na kosala eloko moko te. C'est faux et archi faux. Et ça m'a comme lukuta. Tokene ko répondre à l'invitation. Aussi moi bien rodia moi misuni mbongo tout ça. Papa, tika no na lobano makambo. Ozwa kimbongo zo wanga na nini papa? Bon, nazwa kimbongo kasi. Ozo wanga na nini? Ozo wanga na nini? Eh pasteur. Makambo ça makambo ko lobana miso abatu te. Olo batina ndenge nini? Sika ba pesi action de grâce. Na bana ko panza sango ke mama. De grâce tes ambonga bona. Action de grâce. Ta ozo lukuta moko yo. Pasteur lité ya kanda. To beta les solo siko ba artiste comédien. Guerre lelo oyo, c'est patron na bino tomboki. Votre patron, c'est ça. Votre patron à Tomboki. Quel patron? Patron ya nani? Le patron est venu comédien? Ah non, papa. Tu vas mentir à papa Manako? Mon frère. Si vous avez un mbongo na yo, liambongo na yo na basi na yo na bana no na kimia. Ba artiste bazo souffrir makasi hein. Ngana linga ba black ité. Azali patron na bino par rapport à quel patron? Engagement na musalani. Salaire ni ngana swaka pa na yo yo c'est patron baninga. Papa, na bête ça a regretté yo hein. Oh, papa, un peu de calme non mais c'est le gars de Rwanda. Ça a regretté yo. Wana na ebisio. Et puis na bête la yo o regretté. On imatique ngam na bête yo bongo. Boni boyeko. Totika ba débat. Ba débat o bozo sala.
Gabriel na Soudia te pese ko. Problème ezate ezala Gabriel. Ezala Soudiata. Ezala Sai. Ba débat nyonso batu bazo sala pona Pululu. Nalobaki yango. Pululu oza makila makasi. Yango moni na vie mobile faut ko sala makila makasi. Bondela ke panzambe lo banzambe. Fongana sala makila makasi. Esili wana te. Esuki wana te. Yokana lobalika mo très bien. Pululu na bonzambe na ngai. Opesa professeur ba MM ozobo sana. Oui. To bondela déjà pona ba MM to kanga liwa. Bongo oya bondela ki pona ba comédien nyonso. Alors bas esprit des morts. Alors bas esprit des morts zo tambola ka c'est parti c'est comédien. Lukuta. Oh mais ça de la fois le baki yango papa. Lukuta papa. Les esprits des morts zo tambola. Liwe ça la déjà esprit des morts et tambola par rapport à quoi? So bon mon esprit des morts et tambola. Bon la ngomba ngo kangango. Yo so mon esprit des morts place evanda. Papa. La nana lobalika mo malembe pona bongisa. Po bana na nzambe batika na ba problème te na mituna bango. Pululu bimela batu na ba douche. Pululu bimela batu na ba mbetu. Alala na yo mbetu moko. Pululu félicitations papa. Oza makila makasi. Pululu oza makila makasi. Pasteur Andeni nyola kela. Pululu soki ba comédien ba yebi liwa na yo papa bimela bango. Nazo ebisa yo na ochama ina munoko te. Mais pasteur et vos apaisements non? Ah apaisement nini? Mais oh non. Mais ezali plateau na ngai papa. Non. Ça c'est quel genre de prédication? Osons m'en dire bateau en tout moment. Bimela bateau tout ça. Le kango esprit des morts wana. Comment nana esilite. Liwa ezali liwate. Tokomona na lisusu elongo na Yesu. Komona na estilite liwa ezali liwate. Tokomona na lisusu elongo na Yesu. C'est vraiment triste. Bineta ke basala nzambe. Olo liwa ya Pululu tozo bimise bembe. Mon frère, ma sœur, yebi sande kona yo ayate po niveau batu ba ozoka niveau masase ko beta niveau to ko boma batu na solo balikamu na zo chama ina munoko on est kirene nous ba pasteur bo sangala bo boma batu eh papa bo ba collègue nous ba pasteur bazo ba ko kende ye mon côté bo ba collègue nous ba pasteur ba lobini bango ba ko lobani bango bazana mo adi mon pasteur Moïse Mbiete eta ba pasteur Mukuna oh bango ba lobaki nzamba a confondre bango ba lobaki ke liwa ekozala lisusu te mopange etelemi esprit de mort réseau circuler na ba artiste et comédien na yebisaki bango alobi message ya solo ezalaki ngai na mboka oyo kotikala koyoka te artiste et comédien o komone bani na ema kufa na lakisaki bango pe na démontrer bango na za mosali ya nzambe. Message on Nzamba pesa kinga yango wana na bondela ki pe salami. Nzamba ebisinga bondela pona ba artiste et comédien. Toki na lettre P. Comme na bango bani na M. Toki na P siko. Te. Ceux qui toki na P. Ceux qui toki na P za makamusu mais on nga na bondela ki na début année. Mambri ko kwa kufi. To pusa ni sima mikolo. Mundanga ndanga kufi. To eko pusa na lisusu. Mundwere akufi. Toyeko pusa na lisusu Mindondo akufi. Toyeko pusa na lisusu Masamba akufi. Ozolanda na lobite message Nzamba pesinga pona ba lettre M eza ya solo. Ya mama mbila bele pena ratango Bakokufa te ponga sina bondelaki. Ba Marie Misamba kende ba lettre M. Bango bakendaka wana na Nzamba révéler nga. On a premier lot. Parce que ngai ne naza mutu ateti Nzamba révéla kanga likambo oyo
à l'époque tant on a bandi ministère sika a révélé qu'on a matondo sans souci. Ah bon? Tant matondo sans souci a kufi nzambe sa yebisa kanga bonde la pona ba M. Ngani na chaka teti. Tant to eko kota 2019 modèle balandani na bimi irresponsable na bonde li pona bango na arrêté liwa. Alors pasteur Letier Kanda, un message au pasteur. Baninga nos collègues nos pasteurs, message nous repère ça bango. Apparemment vous contribuez aussi na spiritualité, il y a peuple de Dieu. Vous trompez la population en Zambie. Beaucoup de mambo, c'est les lots prédications comme il y a beaucoup de mabala, les lots beaucoup de boy. Et ça deuxième partie, je t'avais dit, trop le bel vraiment. Merci beaucoup. Beauté à bâton de repentance. Que pensez-vous dans tout ça? Merci beaucoup. Toko Timbula Sika. To servi nzambe na bosolo pe na vérité. Pambate. To panzi mabota ebele. To sali ba désordre ebele. Lelo bana na nzambe bazali susu na kimiate pona ba jara ba comportement na biso. To tchembongo na première position. To kaboli mabota to kaboli mabala. Sikoyo to koti 2020. Et siko panzaki bongisa. Et siko bebisaki bongisa. Et siko panzaki sangisa. Lananga bien. Nzamba ebisinga na yebisa bango boye. Pona ba comédien et suki na pululu. Année o ezasko année ya ba pasteur. Oh. Année. Attends. Année o ezasko ya biso. Liwa turo esko na ngamu na biso. A commencer par qui? Nzamba za ko avertir biso. Bande pas banani. Ezo bande pa na biso. Commune na direction limité. Eko bande la limité. Limité première rue ou bien au banana. Première rue ezo kitati kota ba 8e. Tango eko longwa kuna. École nini. Ah papa. Oya kotanga boloko 2 ans pas manana poso kota 2 ans te na boloko. Mais Nzamba la qui sur révélation, il faut la vérité. Peuple de 2 ans la poser la vérité. Liwe ye turo na ngamu na biso. Et bande première rue. Ezo banda première rue ezo kita. Eko kite ko suka na 17e et kiti sko changu. Nde siko na changu kuna bakoyoka son. Na changu siko eko zwa kota njili. Mais kuna de la fois kuna ti. Ah papa natangi komo mutu te. Ngana osa la proclamation de ba ebisinga liwe ko sa. Ba site ba pasteur fa lushima bazana na njili ba pasteur de la foi. Kasi yango na lobby te. Yango na lobby. Ngana lancer message. Yo c'est la confirmation. Yako lobeza nini? Mbula sika makambo ya sika. Mbula sika makambo ya sika. Mon frère, ma soeur, j'ai un numéro dans mon téléphone. Plus 243 89 78 37 29. Et si vous avez la bande numéro. Dans le lobby, plus 243 89 78 37 29. On a la délivrance, pas bien guapé. Combien on a pour la délivrance cité? Combien on a pour la prière? On a ma bota, on a pour ma première ma bota. Combien on a pour la bonzate? On a ma bota. Combien on a pour la botate? On a ninte. Benganga isoko yoki pasteur moko na quartier na bino akangi bana bandoki. Oyeba siko fox na ngai. Oyeba nga na mboko na zanani. Yozana na mboko. Oyeba musala na nge ezani. Yozana na mboko. Papa. Na osepeliso makasi. Nga buzo baboete. Comprendre? Tout ça l'émission. Nga buzo baboete. Osepesa na ndenge. Otelemi. Na ndenge nini? Otelemi. Oza plateau nanga monsieur, un peu de respect non? Osima mosanza mena. Na simbi na nzoto te, na zolo bilo vérité. Osima mosanza mena nzoto. Zolo bilo vérité. Toka te mission tonné. Mon frère. Toka te mission. Na ko soit place moko ndimateke ngam na sweyo Osa honnête mpantini. Eti mpantini oswanga. Hein? Ça c'est déjà des prédications, mais ti, quand ta caméra, c'est fini, salaire est chose qui t'emballe là-bas. Ici les. Mon frère. Et comme ini. Yo zo blaguer na ngai. CGTV, CGTV, ma maman, CGTV, ma papa, Michel Mayabou, CGTV.
culturelle, politique, religieuse.